mwana musala na yazo bela patron globani alors bana bato bazana porte kutu ba sentinelle pozwa yi OK na yi kuna hôpital ba kende soigner mais oyo patron oyo aza patron ya ndenge mususu azana juifté 2 aye koyekola azana bokonzi bango ne bazo occuper territoire akaye ko benga lobi ko ke benga la Jésus na bino wana aya awaya ko soigner mutu na musala mais amonaki bonene ya Nzambe ayokaki sango ya Yesu akaye kozwa ye mokiete azuye munene ndenge biso tozwa lelo poto yambaki Yesu na mutema na biso po ete azwa tolongwa na masumu tolongwa na bapasi oyo nyonso tozalaki nango na yo pe oyoka bandeko musonde bazali koyemba awa ki Nzambe alokoti ngai atomboli ngai amen amen Nzambe azali mutu oyo alingi biso mingi po ete ye akeli biso na lolenge na ye alingi ete biso nyonso tokoma tomata toya na kiti na ye ya bokonzi po ete Jésus alobi nini ceux qui vaincront régneront avec moi. Alors pour régner na Yesu esengeli na ndimila ye esengeli pe ozala na foi foi ezali nini soko tali na Hébreu 11 chapitre 1 bazopesa biso définition ya foi. La foi ezali nini? Or la foi c'est l'assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tana santeni oyo abotami na famille oyo bayebi Nzambe te mais azaki na foi alakisaki kondima na ye kaka kondima te alakisaki bolingo na ye na ndenge kalingi mutu lokola ye moko azuye te lokola boyi ndenge batu mususu bazwaka baboyi na bango matozana batu mususu baboyi na bango bazwa ko confesser makambo basala bango na bandako okomona boyi azolamba mai atie na frigo boyi wana amelaka mai wana malili te kaka chef mwana msala lamba mai yo akanambi mai atie na frigo mais ye tango azana posa kaka komela ta kopo moko apamba akoyi komela yango te po ani yoza chef ozotala bo moto na ete mais baye ko confesser pour nani bamzu ba kotia masuba na kati ya mai yo patron mela omoni eloko yo memi na ndako na yo pona mutema no ya makasi ya mabe umemi mutema likundu na kati ya ndako na yo baye kotiela ko masuba banomela masuba baso confesser baso kolela biloko mingi bato misala basali na bandako ya ba patron na bango baso confesser yango pona nini babiso ba patron bazana ba boy na ndako faut ba yeba quand même que oyo azali muto Nzamba keli liboso pour alobi na français ezali na terme mo baloba na français il n'y a pas de sot métier mais il n'y a que de sot des gens mais totali bien wa centenier oyo azalaki mutu oyo akokaki ata kotelema alobi na kepa na Yesu mais ye amimonaki penza moke alobi ye na sa mutu moyo nakoki kopusa na ta pembeni na ote akei nanu epa ya bancien oyo babengi bancien oyo bazali basalisaka bapaster baza wana mpona kosambela mpona bamaladi baza wana mpona kointercede mpona église baza wana mpona kolemisa bato oyo balembi na molimo komatisa moral na bango koencourage bango na makambo ya Nzambe mpe kolakisa bango place bazosala kokoso ye akei kotrouve bato oyo ayesi bango bokende bolobelela ngai epa Yesu abikisa serviteur na ngai azali maladi donc bato wana batelemi bakeye epa nani epa na Yesu bakende kosengela centenier oyo basengelela ye ke Nzambe Yesu tika ete serviteur na ye abika po ete mutu oyo bango bakotala kaka babuilding oyo ye atongeli bango asalela ye miracle. Donc il faut que ça ndenge ya saleli biso ba temple awa yo pe faut big sa serviteur na ye mais Jésus atalaki wana kaka te eloko Jésus atalaki et puis atelemaki tango centenier ayaki alobi ete yo ozali Nzambe eloko nyonso koloba ekosalema po ete nga nazali mokambi ya basoda soki nalobi na oyo kende kuna akokende so nalobi na oyo azonga awa akozonga so nalobi atelema akotelema so nalobi avanda akovanda
kasi yo soko lobika liloba moko ekosalema. Amen. Jésus a écouté les mains et le ko eza okamwisa nga pe eza okanganga mingi awa na place oyo ezoloba ke Jésus ye moko abaluki atali bato nyonso bazali kolanda ye alobi ete na Israel mobimba nanu na mona foi ya boye te yango na ntongo lelo nga na intitulé passage oyo tokoti otanga la grande foi ya monene. Toza na ba foi ya mike, toza na ba foi zéro pardon, toza na ba foi ya mike, toza na ba foi minene. Oyo papa oyo azali na foi ya monene koleka même ba israélite bango moko ba juif bango moko bayaki liboso ya Nzambe bazali kondimela Yesu te lokola mwana Nzambe. Metala tata oyo azalaki kotia bango na binyololo alobi ete bokendi pa na Yesu wana. Donc eni kolakisa biso ete monene ya Nzambe ezali makasi mingi. Tokoki ko négliger Yesu te. Po soki ozangi relation na Nzambe eni kolakisa nini ozali lisusu na foi te. Or sans la foi tu ne peux pas. Biso bana utia banzemba Nzambe na tuni ndeko ozali chrétien. Aibisi biso na soza ba chrétien ngabite chrétien za chrétien. Et puis na yeko pesa ye moi ndakisa ya kolakisa ke na mokili oyo tozaka na bato misato. Ozali incroyant, soit ozali croyant ou bien ozali mopagan. Yo ozali wapi? Na tuni question wana. Question makasi boy. Ngabi soka zalaki chrétien ndasa lobaye ke naza mondimi. Bona mekina ndo kwa avancer na idée kwa kopona. Esika nini na koyi kozala. Bona bime ndeko soko zali païen. Eza na muto andimaka te ayebi liloba Nzambe te atangaka pe yango te. Mais yo soki yo tanga liloba Nzambe eke utiaka ngo en pratique te. Ozali incroyant. Pour le loto koyi kobima awa mwana no asa maladi. Tobino to sambelela ye. Yo lobi non il fallait qu'il dépanga ngakisi. Bati nyonso basalaka yango. Otiki nini otiki mukanda o ezali vérité. Oke ko recourir na banganga. Oyo Nzambe akeli bango bazata na pouvoir moko te liboso Nzambe oningo kende pa na bango lisusu. Yo mwana Nzambe babi ozali co-héritier. Déjà lobi o nyonso andimi na pesi pouvoir anyata ba serpent anyata ba scorpion pe makasi nyonso ya moyini eloko moko te koyi kotelema liboso na ye. Mais yo omikitisi olobitenga na ke place ya se place o chrétien kokai kozala te na elingi koloba boye papa oyo tozali na kati ya mutuka avandi akanisi makasi ngala binde te papa soko ozali chrétien ya solo soko tangaka bible na yo ozwi bolembu nga nazali apo na encourager yo lelo koyi ko encourager nga lobi koyi ko encourager nga na liloba Nzambe tango nga naza na se po ete ezali recommandation ya Nzambe. Alors bien encouragez-vous les uns et les autres. Si lelo yo ndenge Nzambe atenga na taxi oyo ezaki par hasard te. Quand monsieur ezali po ete na lendi sa molimo na yo ekola po ete okoka kozongela makambo ya Nzambe. Alors bien ndeko na sengi merci mingi na ndenge osalisi ngai. Na tout cas na okende na bando kotanga lisusu Bible na malamu po ete nakoka kozala croyant. Siko alobi yango malamu. Amen. Mais ya lelo pe na kotuna bino motunda wana epa na bino ozali croyant ozali incroyant pe ozali païen. Lelo oyebisa ngai oza wapi po ete tochomona oyo azalaka kutu païen epa na bango epa ba juif mutu lokola romain oyo ba considérer lokola chrétien te tala tande baza ozo ba samaritain baza mona bango batu pamba. Mais ba Samaritain Jésus a opesa toujours exemple ya Samaritain pour la nini pour la bango que batu oyo bino bozo tia na se ye Yesu azotia bango na point d'égalité na bino. Mais wana bandeko totika ko sala lofundu toza lofundu envers bandeko na biso humain tozali batu toza mutu lokola mutu ndenge Nzambe akeli tozo aider à la légèreté mais tozwa ndenge Nzambe aza komona ye po itaza lolenge ya Nzambe
na kosala bongo nzambe azopambola yo soko olingi ndeko no lokola yo moko ozokomilinga nzambe mpe azokotombola yo. Ezalaki na mama moko azalaki na pasi mingi kaka na mboka na biso kuna na États-Unis. Bon, mama wana azali kosambela mobali na ye asambelaka te, aza komonisa ye pasi mikolo nyonso. Bazalaki na ferme mikolo nyonso akoyebisa ne kokendaka église na bino na te kuna bandoki batondi kuna na kati église na bino boye azokoloba makambo mingi na bato nyonso lokola bezalaki mwa mboka moke. Bato nyonso mpe basi bayeba tata wana, bayebiki tata wana nyopolaka mama wana makasi moyen te. Me mama wana eloko nini esali te, atangami kaka na priere na ye, akosambela kaka nzambe na ye. Alobi ngai ata nyonso oyo okoloba nyonso okosala po ete ngai natika nzambe na kotika ye te, me kasi yo